mona qui ça c'est pas comprendre de maman na pas so conseil nzambe akokisa nyoso tala bandeko nanga tozo kende église bazo te ya biso lola boye ba petano na mukina to longo mukili te nzambe alingaka biso nyoso fa che biso na mukilo yemoka sala ba difficulté comme la biso ayebi yemoko na makambo msuto sala ka comme la biso ba danger yemoko ayebi o azaka na fo pulu nde ekuta na mbeba akufi akei eteye et puis quand comme la muninga isa po te abo ba esima ke keba nzelo zo kende tala muninga ni futi conséquence ko lingaka to za lokola exemple ya baninga pourquoi na danger baninga ba koleka nzela bien lingo za la kapé muta batami na sima moni danger pas dévier tala kana mutema soko lingiye conseil na zo pesa sinon te faux pour beaucoup tu appelles mobile ya lingiyo isa mo passe yango problème donc moni mukila mo za mama nzamba sunga kaka exemple mbali musoko mona ndongo zaba so bango bengao denga la télé benga mona comme na $40 te yena mona ba niveau za ba $200 risque or di bale za rapona projet so kutena mutu azana fini so kutena mutu moko azana fini mona kama mama moni nga na encourager na bundake aussi mona lingo penza yo pe ko za so ba te ko la tuma $20 na barbo seke ko yo mutu talibo so ko yambo ko tacheni na match foge na charisme et to za di bala to ta partenariat tu as la pénalité, tu as senti pénalité au bout de la ligne. Tu as fait poteau, on a mon yé. Mais bien, vous avez pas porté, yé, fogé. Comment bien on a quitté si tu as kabola, aussi si comme mécanisme, bon kabola ndenge, nini. Allô? Ah, Christelle Bongondo. Ozali moto eli bosona bengi, pona koebisa. Kubukanate, s'abonner na Radi TV. Kuna ukokuta ba émission. Ah, olinga kape mobikisi. Okomona mobikisi na bilengi na yangeli ngeli. Na yembela o. Yo Radi TV na yembela o. Yo. Emanane janga na yembela o. Yo. Kenga malo veka Radi TV otala o mona be maja solo. Ben didi tabe ibodo. Balobi awa netoza yoza wapi koza pete olingo bando sekate olingo bando sepela olingo bando zo ba information ya sur sportive politique éducative kaka awa TV chana be moko di okomona lende le supporter bo sonza bolingo la misamba Zamba pana wende nyama za masira ka songo te ngai mona libinja bona ba soko tata ngai kinza mana ngai masopa balobi na Radi TV théâtre ya sol na Radi TV ba film ya solo na Radi TV ba gag ya solo na Radi TV ba émission ya solo Radi TV terre Radi TV chomo panga Radi TV kata bango bao Radi TV kati kata bao Emmanuel Janga kata bango bao Radi TV et pas boss Emmanuel Janga awande ma amuzawa la TV ma amuzawa na wasute Mba vraiment nazoya baté soki. Bonjour, bonsoir chers internautes, ça dépend à l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre cette émission, votre émission, notre émission, la nôtre, Topanzama Solo. Donc ça a toujours été un grand plaisir pour moi de vous la présenter. Moi, votre humble servante, Déborah Koussou, coupé noir de la presse congolaise sur votre chaîne préférée, Radi Télévision number 1 de mon boss Emmanuel Janga Samba, que je salue. Je dis un grand merci à vous tous qui êtes nombreux à connecter, en train de nous suivre en ces moments. Je dis un grand merci à nos abonnés, à ma famille, à conseil, à bino, à remarque, à bino, les matés, les mapétés, on ça toujours. Coupé noir Azala toujours beau. Merci beaucoup. Ah, derrière la caméra, je vois François Lumbi. François Lumbi, sur mon image, les autres m'aboyer. Pour moi, François Lumbi, dans ma caméra. Je dis un grand merci à vous tous. Aujourd'hui, je suis passée dans ce plateau. Je suis avec Toli Apete. Il y a des panzani, ma solo, Toli Apete, Koloa, Malelo, pour épais plaisir. J'espère que non, et non, on a un grade sur la bande émission. Oh, sans pour autant dire un grand merci à tout le monde qui m'a soutenu. Tout le monde va soutenir Kangai. Là, je vois Madame Nadine Bogundamboyo, mon manager, est sûr, il y a bien, et ma lame, oh, surtout aux années 4. Éviter.
je vois encore son excellence vice-ministre des Finances, Mwana Mombele ya solo Junior Mata Bobunda. Et on a papa, la pêche au bambote. Je salue encore Jeton Zigalo, mon vieux. Et on a sans oublier Kitenge Kipouchi. Et on a en direct de quelque part en train de suivre Babylon Benoît. Sans plus tarder, je vous présente notre invité. Il s'appelle Pastor John. Toli a pété, il est au Pantané Masolo Lelo. J'espère qu'il n'a pas d'ailleurs au CP. Pour ce qui sera mal, mademoiselle solo. J'espère que vous êtes déjà au CP là. Pour que Pastor John Toli a pété. Bonjour Pastor. Bonjour, vraiment ma sœur, qui est au bonne santé. Pépele, vraiment. Merci, Nzambe, penda côté wana. Merci encore, Seigneur. Pastor. Grâce. Lilo banyo roye bisa bat bolanda biso ba s'attendre na nini lelo. Toli a pété nini Pastor John a yeli bango. Nyonso ezaka édifiant. C'est le baoyo et différent bango. Mais je suis bien titre le baraboyo, on tient sur la séparation dans le bac. Nous sommes besoin qui partout dans le monde. Nous à chaque fois na leki na ngape mututé, na pe boto la mu mututé. Tu peux ça ka toli au biso tout tout quoi un piste na 4 yo to changer. Et même si on a finalité makambo nyo so bato ba ko kozala singo na vie. Pe na suka to kutana ko lo moki. Na titre le pété na base. Ok, merci beaucoup. Parce que les autres nous le social social amour quand même doit englober tout bas jeune garçon non tout bas de la bango parce que la jeune garçon va tellement pas fainéant bango ba lo baka que non moke pour la misala ba na banda ku ba ozela pour la moko za mboka na ebité ay la banda kwa toka pesa ba misala to ndeni ozo ogo la ba jeune basa la ndenge nini po basa la kaka mboka ngo bonga po to ozela ka boti wa mboka ngo omoni problème ça boy maman loko lobi batika yo lui peut très bien mboka nyonso na monde ato tamboli wapi mokili mobimba okokuta jamais mapa bakanga ngona nzete so sezo yenga likolo ya soki ya nini rien na mboka nyonso na mokili atoke na États-Unis o basalaka ba don monde entier okuta ba chômeur misu ba fanda bazo souffrir oya boya ko bima ete loko les États-Unis bakabola mapanda kunda kote même ba tshele bango biloko au fele on ba bakeso ba tshaka de somo bia batanzala il faut en encourager ko bima kendo tellement na mulongo poko ta ba compter olia ki sasa ba jeune belé ba mitiki na ebité na loba komi na age ko bima akanga maboko nyo se kweli kaka pays ah pays oui tala nanu mwana muke lokole ya 5 ans 6 ans o ba ko lengela na ndako ki abima te pas ça bébé ba ko bunga na nzela ba ko bomaye na camion mais bandimi ne langa ba sukole ya malili na 6h 7h mwana muke ba tindi akende kotanga mwana mususu na piyo malili mwana muke to ko bongo to abima te ba tindi akende classe electini banda déjà ko bongisa vie na autant to sana mwana ozana mwana muke so ki pona ko kela mawa mwana muke ba kele mawa te bongo yo mukolo komi na age ba 25 à 30 ans mwana mobali po beta copie ya koluka lipa na simba ozo ba nini ngai te lokola pesa boye na kobimate bongo na misala ngo peka ko ezanga wana koma mingi bazo sala bazo ko s'en sortir peso simba est-ce que na période au Congo ezana bampagne o mboka eza mabetolo banoto ke ne pai est-ce que batimisu bazo zoate bazo zwa est-ce que ba misusu bazo balate bazo bala kote bateka na mituka ezoteka mate ezoteka siko yo vanda okanga maboko kaka soko moni likambo na TV kolobela bamoni remaniement discussion politique mama na zoko ebisa yo na kuta mutu mususu azobeta masolo ya mboka na biso yo kanda solo ba disina muninga sa muninga na ngai na ebi politique koleka yo mais tala mutu ngo pasani politicien aza soki shairi ya shairi mo pe kutu na ko ba shairi tazane tikaka ali ba manager ba shairi oui manager ba shairi ba garçon bazaka alingaka copité so moni muninga salisi cabine téléphonique akwa ko fandi se wana na masolo on dirait ça yaye on est ba manager ba non la bengo ba manager ba jeune wana ti po ba lukela moi ne fils que ndamona ke nazo ba no frère au moins na mususu au sala moi échange na ye ya on a zo kitu ko la compagnie akoma ko la radio na ye ko betaka ba masolo muninga fandi au sala mbongo na ye mais ya yo ko radio na ye ba rapport pour na échange a changé a changé ça c'est moment lewa ya tuche maboko ko doki ti na poko mona tik na ba no ba garçon belé ba ko ba
donc bachalante tout le monde a boxer zo bundana bato baka hollandais na sima donc mutu mususu aza na cabine téléphonique na ba manager mutu aza share na ya ma cabine oyo ba benga ngoni ba bilo na so même ça ka to sala ko na ba manager mama voir même mutu msako mina masa kata kasuki yepa comme manager aka ofanda ka muninga zo kata yepa en tout cas kisasa ba jeune bozo tia vina bino singa na kingo pe bokosa ka bakanga bino nde moni to tondi na ba prière envoûtement délivrance mama demwa ngani nini yo za goy goy demo ko sala nini demo ke lokanga muta goy goy o kango nani est-ce que muto ami côté na ndoko kangi kale na zifungola bwa kilibanda ba su ba so boke no côté na kasho sa mi côté li kasho na nde moni ba jeune kisasa ba tkena masolo wana ngai masolo minene na munoko metale courage ata ko bima luka kopa 1000 francs rien mais bazaka na chance ko sana basia pe bino bolinga ka mibala bongo so kutena mama na escronde ye so ka uti wapi asengi muninga na pantalon alati afile atali ndenge musique ebetaki na butu soki na musicien alataki boye yake luka oya moderne na wana so ka olata ndenge nini kande moderne musicien bo bino biso ko moni ndenge wana bino bolinga nde bongo wana mama na maestro ata ba pese conseil oh quand ta fille ngana komi boma ndebo zalo ka comme le cas novelas j'en ai marre ndako balingi ngana panda tena ko kende nga voyage poni mobali moko ya venturier o kende ko sa manager na cabine muninga osala cabine ya comme manager abeteke maso ko radio pena siko balu ke 2000 francs so temps oya pana yo kuna nga prêtre mi bazala ba kope wa teka ki faire ndako babosana baol ba ndako ya radio ke wapi TV qui a bien regardé à teke kansi mo comme $20 aller comme le mama tala makamizana kisasa mais tala ba tongo siko soka za piaka gouvernement pena na kamera remaniement nana risque kisasa faut za challenger na tu bisoni moi na muke ya 3 ans 4 ans to la musena ilanga na tongo poto tinde na gardien la tike wana nu bébé na peso bondela yo banda ko luka vina yo moko soki moi na muke tokele mawate bongo yo mukolo ko siba 30 ans ba papa ngo pa mikolo mitema malamu ba benga na sona banda kute ko abike pesa na crise mais ba tiki so ba kikuku to fanda oro luka na nuke tonde ba pesinga temps papa za na meka ko forcer fini banika bazozwa yo mona raté comment na kisasa ozo finga ke ba mpane sema ba timsu ba obeta cop suka sanza ba futi c'est ça tamana ba kisasa na poka tous les banganda plein parce que tout ba ko tanganda ba se batamabe ba coopéra un coopérant a mona ka faute ya mboka te courage tchelongi na moi mama po bonga tchelongi na moi ato sali prière tina wap nzamba ko exaucer na mabondela ko protéger pour na accident parole to bandoto ba danger ba prévenir yo kima boy mais pour na prière to ni sali bumusa olia ezalaka te na peso conseil ato koti na église nini jamais ko sala prière pendant ma casse bo sali prière to prière bi amen o siko ba dibu metondi lo tondi ezalaka te na ba no frère ndoko nanga oya mukili tosa oya nzambe eza lola tokokota nzambe alingaka biso makasi ya bazo batela biso na bao basambelaka te nzambe alingaka biso nyonso mpo azobatela kolanda nde bamisusu balobaka te bozala ya nzambe te bozala ya satana te mutu moko te satan akela ye tout le mutu omoni na mokili azekela mwa nzambe ata asambelaka te nzambe ayebi ye mpo biyomo tozosala nzambe te atikaka biso eza étrange lisumu mosu okosala nga lokola yo batia biso na mokili me nga napesi yo faute ye pende exagéré pende te akufa kaka mabe mais kolo mokili atali te baza bana nga courage normalement te bato bacoli yo bafingi me sukasuka comprendre tolo bana mama nde mona kisasa bato bazo comprendre te mama na opesa conseil nzambe akokisa nyonso tala bandeko nanga tozokende église bazoteya biso lola boyeba mpe tono na mokili na tolongwe mokili te nzambe alingaka biso nyonso fo atie biso na mokili oyo ye moko asala badifficulté ekomelaka biso ayebi ye moko na makambo mosusu tosalaka oyo ekomelaka biso badanger ye moko ayebi oyo azalaka na fo pulu nde ekutaki na mbeba akufi akei eteyi ye epuis ka oyo ekomelaka moninga eza po eteya bao baesimake keba nzela ozokende tala moninga ndenge efuti ye conséquence kolingaka tozala lokola exemple ya baninga mpo kwaya na danger baninga bakoleka nzela bien linga ozalaka mpe moto abatami na nsima moni danger pas dévier nete sozo comprendre sema nalo do makambo mikolo na pesa périmètre po mukili makambo to komi lola ba ngai te boy te ni komisi biso boy toza na souci ya kobonga sa toleka na nzela oyo kobonga sengaka toleka et puis te so comprendre schéma mutu nyonso komika na souci azwa
or kozwa oui et mon anime nzela kolekela pozwa nzela ngoni pasteur yango kasi te na omona na mbongo zotanga na luli mbongo or nzela moleka ki pozwa mbongo tanga na yebite eloko esangi bato balingi facilité makasi na mokili bapose ya mokili komeli biso mingi mais tongi mpe tozwaka na facilité or facilité mpe efutaka te mama nazopesa conseil soko olingi otela matama onuna na vie tosa ndenge nzela mokili esengi ndima bachola yo baseka tambola na nzela oke nazoluka lipo ekolesa nga na avenir na nga baseka bachola nzela na nga ngoyo un jour soki esimbi bakopesa raison soko okoti na vie apresse ke te naza na facilité namoni baninga boye na boye nga mpe nakomaka bongo soko oleki okwei na faux pour kotikala nde exemple ya baninga omoni tante na bela liboma te oyo asima babangi omoni garçon na liboma te omoni garçon akufa te keba kolinga tokota na pula bato bakopesa baninga leson na nsima oyo nazopesa baperimetre ya vie mosala omoni kende puis nakopesa conseil nzela ya koleka po esimba na vie ezalaka na licho soko ocholami te okomona réussite na vie te epuis nzela kobonge yaka kitoko te lokola mine d'étage nzela kitoko ezala kola tala bato basomba bandako ya kote bakuta ville mbongo na bango ezalaka ebele ndako moke pour que osombi esika batongatonga mais tuna bato bakenda kosomba bandako esika ezalaka baterrain vide ekomona tala mama na lopango ya gare mpo basaleli te ntango akotonga ebimi lopango ya monene pourkui akuti esiko basaleli te batekele na moeshot araignée vi ke bakokotaka na place oyo bato basi baimposa te mpo kota na kaka ekota mikili ebele kota na bisika oyo facilité eza ya bato ebele okoki kotya mpo impose esimba conseil napesi yo vi talaka objectif nazovise nini na na age neti basi nyonso na na age neti bamibali nyonso siko koma vi na biso yanga ndenge nazolinga na motema nazomona ezosimba te nasala nini yo moko siko mipesa bikila sa batinda yo te makambo na kati buso bozalaka nango mikemike na bacamarade omoniki basomima bino kaka na loyenge mpona kotika bino na libulu échappé talaka venir ya famille papa akoli mama akoli oyo akufa to aza baleki baza nga nde yaya batelelaka nga malgré tout natanga to te sikoyo nga kaka ti boye bamonaka nga boye koma baleki oyo yanga babimaka kutu nga moko yaya nafandi nasalaka ria mpe nasenga bango ba 100 francs est-ce so nagangeli bango batika kobima bakoyoka nga mabe tu wana kotanga na bakalkile avandi bateya yo nde osandi te nazo autorité signé ntango okende bakopo oyo moko oyebi po epinisaka 100 francs yebakaki okutana bato miso yo nde toyebelaka boye te osili boye mpo nani mpo kokomi na makambo oyo soki oyoki bango bafrene yo kende persévérer na suka bakochange langage nde bakoloba te toyebi ye kobonga no bakokomaka millionnaire te kobonga ezaka osomba ndako te kobonga eza otie kimia na foyer na yo ata na kokufa ya kofutela me na mokolo moko te ndako nange kota désordre tokolala nzala lelo lobi lobuna tokose rattrape vi ndenge nazopesa baperimetre mwasi nanga so napesi kose rattrape la siki lelo kosimba te na mama esimbi te yana ba chaque fois mwasi akopera azaka na danger rankini na basi ya quartier te batutu batekaka na quartier solisaka bango bien ata baza na likembe betio motema silika bango na motema me na monoko songi se langage malamu mpo eza piège lokola tekaka mapa sene mekobimisa monoko tosoni yango tokosala piaka tokodefe pa ya nani de baka mama koko tika nga nalongolaka yo tala eza tala mapa tokoya na poka kodefa moya boya eza te donc chemin ya kowumela na mobali mwasi ezaka na mobali ya manevre jamais na quartier azaka rankine même na porte baninga so azokoma mama kokombika kuna mama nakoleka na kombo pa na yo oyebi te lipeka soso apoka bokorupe ye atindeli bino yango lokola dossier ozomona ekangi bino tokino toyeba tokomi deya na fin de l'année likambo basi ozolobela tokomi na fin de l'année bapase bapesa ye bato baprofesi mpona mabala sikone tokomi na fin de l'année boye meilleure prophétie décembre yango ke bana baprofesi ya mofema nde namonaki misusu oyo basukolaka bato mama kolukaka vie kokende okota te basala o boye bakende osilisa o chance na ozalaka nango kala ke bana azopesa conseil namona mutu mosu ake kozwa kisi na nganga ori apesa kisi me nganga bando oteya ye seke ye na nganga ebalani te bato mingi babele maboma eza te bakokisa bikila te bakokisa nyonso me ta mosu na famille balobaki ke oyo akota na limusala wana ekobebisela ye nde moni mingi barupa nazoteya ofre ke bana nazo bachaque fois kolinga kozala exemple ya baninga bakoya nsima te koma lokwa mateya koteya bango liko participe na mokili ti suka fi nzambe atie ozala lese kobetamaka libaku te na bomengo baninga to nani te kote naza olamba soso olamba mikila alamba ngulu ngaso ekute nga na ndunda oyo nga na mokolo nzambe abongiseli nga yango pourvu ke ekota na mabumu nakoma na ntongo na kimia problème eza mikolo tolukaka so makambo kitoko eleka te est ce que mpona ezala te
moto azaka na mokate d'abord qui parle misuna lokumu te musana zaka atandunde sanga musuni mais na kate zaka en vrai soupe na ngebele badi na ngaso za kokoka base et puis mutanzala jamais kota ba 200 misuna mona ko kota makana kota défense yani ngaka fufeza lebele misi mukie na je besoin périmètre ko vivre donc mukile za nango challenge moko ya kota ngo kakate batende ba compliqué fia ko sa mama ko ta inanga asa ya tende ba nya yo moko ngalo ko bambela mutu de sa vie ngata ngamo na ndenge nzamba changa simba te soki simba tende nzamba bomanga tia tikinga seka yebi bino te bo sekinga seka mauvais temps na zanze te elanga kutinga na mbula mais na renye ezate c'est une notion coquine na kotana beti to tomaka ou Dieu ça challenge comment je peux sanga faute na pas coach abimisi ngate na match to sabe surtout à terrain nana ki nana ko bonga fait ça tina ngata soko sale ke bonga fa man fou atana tu amingi te mais qui mena ngero na miso batu mukeme ko sala ki to ko koleka yo qui va ne bele bazo se permettre sengote Basta. Tu comprends moi ça bala, il faut que tu retournes deni. Te ko bala moi c'est ça ka comportement nan. Po basa ki to ko nyoso bozawa na ndebo sila. Comportement ça mabe. En plus bo kenda pe bikenda na baloyenge. On note ba chaque fois. Mobali à venir, nzamba ko tinene bandelo ko manka. Mais na trito pour ndenge so to ba pierre so bale ko mionga ba atila nga boite. Na bika doser. Et là comme malamu ko bunga te. Na vie comportement nan langage. Témoignage na yo mutu musako beta lisolo musika sa oyeba mais bosolo la te pour kuta na vrai comportement oba moni fi wana te ay bosolo la masa ngango tuna mega ko chafi yango litoi alinga te mais modena solo na a vrai momi o monde batindio passe langage so bino bozalaka moi ya quartier ata benge pa cho litoi so biko linga ete zana langage ko pese balance politique na moi na stratégie o mona ote mutu akendera na bar so sana nini te na mbongo te remarquera te amela masanga ngulu te na to so alors azaka so ko tia fungoli moi so moni nzembo moko ba tie mona ko bina ngo mingi pale exata batu bako kama na pesa laki ozo na bana ba schéma vie amela na calcul elle mo qui dit ba kosi ko suba baluki et puis via et stratégie pour réussir kitoko combinaison di balle muto ba memia na muninga ke no mela masanga po pesa muninga pete so mela ke mingi yabi ke muninga so mela nga beri ando koseka na shimboki aka so ma 4 ti jeté na mesa tant ya za ti mo ka pesa ka so mbebe no bope yep so bela bière yo so koseka na ba shimboki OK so beti tour 4 ti so baki na mesa eta so mona ka ba 4 ti ja senti que ya compé partenaire ye ko ta shimboki ko ta masanga njoko zo lela ipo eza moins cher eta chez ma vie yo mi ba base ti na zo pesa technique yo baso mbele na simba na bière baso mbele na shimbo o mloko kete risque o beta masoloni pasta menga be ko sa biso po le kambali balo to doit insister pour mikolo le kambali bala o bato bazo ba pasa menga pe ko éclairci mi bala baza sous sérieux te mi bala sérieux bazate mi bala sérieux bazate po yo kana biso le komoko ma bala komi ya ba chinois ko be la soupete mi bala ma bala komi sérieux te po e bala la ni o bo commencer le komi ya ko forcer ya ko prouver nazolinga na bala pona prouver bango kenga pe na balaki nazolinga na bala pona moni difficulté eleki na kima kaka bozolanda muto bolingi te na muto azolinga mwasi alingi mwasi pona bolingo te alingi kaka po bazane en attendant po miko bazana mbeba na mwasi andaka azopesa ngai loka cheke lito écoute horoscope yo poko mina souci okomona ke na mike na abalanga moni ba dege koti na mabala donc ba posa nzoto ezui place à libala po ba posa nzoto na libala ekendaka kote moko pe bimanzi la moko mais ebala nite ponga so na ki ba posa nzoto so na salaire na kebenga filo kolo bena zela tantini ya nana nzoka na lingio te me ba posa nzoto tininga na bitana ki bena pecho anatanda nzoka ndio na mutema tango na bengo bitela libala na nga yango yo zo na ndenga libala tango ko kene na biso masa pecho na zanika anatanda mondi ba mibali beba sakana bino na kisasa tango mona suka be pata nto chose mo horoscope ba e komi risque comment yo pesi mutu no lingi rapport ke na zuise mo rase pela ke libala sani ote eza yangate et la c'est-à-dire que quelqu'un bolingana quitté ce qui va retikelo na makasi yeba ta bo umeli eza bampane donc alinga na erreur au moins ta bo umeli ndoko saka makambo pecho façon ma sheba ngo abanga mère na biso ta impoli hein pecho ba na comprendre te akomo pesa lo ba rapport pas ba ninga na elati da lichio tango telema pa ba ninga to tema soko se représenter ba di secret na onyo nyonso pas nini alinga ote on ni sala attention ko la no mbete par action $1000 talaka na mutema soko lingi ye conseil na zo pesa yo sinon te faux pour pourquoi tu appelles mobile à lingi yo et ça moi passe yango problème donc moni mukila mo zaka mama nzamba sunga kaka exemple mbali musoko mona ndongo zabo aso bango benga o ndenga la teli benga mona kometa na $40 te
ye na moni ba niveau ça ba $200 risque or libala za rapport na projet so kuta na mutu asa na venir so kuta na mutu moko asa na venir mona ka mama moni nga na encourager na bundake osima na lingi openza yo pe ko za so ba te po la choma $20 na barbo seke ko yo muntu taliboso ko yamba ko mtachebi na match foge faut vraiment charisme et tout ça libala tout partenariat tu ko tala penalty so ko senti penalty obunga wa lingi ote ato bete poto batin on a moni ye mais bino bazaka ndelo papa ote ye foge comment biloko nan ba kitisi te bo kabola bosi bosi ko meka na nzungu bo kabola ndenge nini nde ba dégâts bon meki ça mabala fa mabala nazo ba no vérité ça l'attention maman mukili a pété to boité et ko salame avec modération et kenge Satan to so bambele makam aza kolo masum menyo c'est talaité vu faut ça l'attention Satan robeta to le so masum pende koleli da régner mais pamba boy rien yeba ko dévier sikoyo ko ça la peut presser que ah jinanga nge pousse nazo kene té ça la laisse nzamba ko memelo mobali moko tantôt aza awa tantôt na poto tantôt wapi sikoyo remarquer na tous les comportements na yo talela kango ba neti garde fou Mignon na kosala po attirer na sala bien un langage fait ça mutu msomo na boteka ba ngana ngati so matinga na mati mona mobali muso ngaka ba la partie quand zo répondre mobali moko boye était oyote de belé ba rupa boye ata alo bande boye o soki na mais déjà invité yo moni mama kengela ba périmètre et ça ko la koseka moi si des femmes bal et ça va toujours moi synthétiser koseka te o c'est comme ya piège pomba la kotala miss so ko ki miss te makolo te misapite de moi ça va s'entendre simple mon net ngé raté net ngé quoi net ngé sim on dit mutumo ba wana mon besa so tala ah ça va na moni ya ba nde yango na ba chaque fois moi je balité ko la tanga ba robi milaele kate boni ko masera ngo yani anja okita benga yo là ta avec modération et net ngé o leti le quoi ba net ba nani pas o sangi si tu le décan rouge robo tio quoi chel mais ndenga bien robo kicho ko neti mtanga asambela ka me anja pe apengwa te donc cheti la so ba piège soko bali siko nde mo bala ko ba kitisa robo tisu ko siko yo ko kitisi nebu na kama ka ba sheba zakana ba moyen orient na ba Arabie Saoudite ba ngia ko lata bilamba ko ba chinois ya ba ninja ka mi setika ba chaka ba matoi na ba nani ngamo ni mabala kuna za mingi ba commission ayete ba na mwana pona baba ko telo lata kwa ninja mi so pa meso mona na ko zatako cheli to iwa mabala kuna ko sote ba chana matoi te commission na commission article la de na mabala mwana oria tala et comment peut commission peut bien mabala commission comment mabala commission ezalaka bien ezalaka mingi bien atango ba parents on comprend c'est ba papa na biso ne mabala commission ezalaka bien lelo mabala beba mama respect na mabala sila omona mobala cha mwasi na ndako mais so otali langage mobala solo bela mwasi ayemo ko devant basi misusu okina nkele lupanga ba porte ba locataire mobali munoke toboka makambo bozaka na mwasi abebi saka ezaka na matete pourquoi tongo omona ka mabe oboyaka ete bolimbisa obakisi kutu bana mibale poli kamana se lala mais moi ko sona muke ko timo na lemba to na limete o pikoli nyonso ozo sisa muninga ba tala libala za confiance ko 500 tout so ko 500 tout ezaki libala nde bandumba tout basila po bandumba bakana ba prise bela ko le kabasi ndao mais pourquoi ba kenda raté libala na ba posa e ya makao mibale o le ba ke o so linga masika pona bosanga na nzoto lokuta na boye loko wana France c'est l'impudicité. Libala monsieur ça moi ça lingi moi si na. Ya quand ma kilo tuti. Donc c'est pas naé. Oh so que on est sans maladie, azoka souci quoi nzoto naé. Mais le certain bala mobala tu alliance. Ça ka 2 mois bandi malade, côté hôpital. Premier diarrhée quoi ko tata na musika. Ba yotinda si manena na bato kwa manager. Ah mobali na hote simba ka ko si monete zo kanga mission mona te. 3e million ka ngako simba botuto hote na démissionner. Na longola alliance. Monique libala zakate. Mais mabala kala ba mama izanga mbongo. Babala bankutu ya koyeba te ofani na ndako bako tikelo mwasi le kwa koli ba siffler kwa arbitre plein libale bandi pe mbala mo balingana mubala zo sumba mwasi so longola affecté uta wapi ba chana matoi te bongo bino to chani matoi bo umeli mitombo kotini mabala nde désordre po mona ke bolingana te bolandana na bentere place bentere za soki mantere bando sila danger goya ona pe mobali ko ninga mwasi te na lulenge soka lingio te boya po basi ni bakote mabala partir la mbongo ndemo prouver na bambongo nda ya mena bolingwa linga ote po moi so linga to za pia ka na souci mbongo na yo papa bana
mbongo za bomba muke to sala bote sala boy mais so monika moi so l'actika mobile actima si mbongo na so monsieur baby afana tia kabelo yaya eboya jeudi na mona touché après ça on va le rapport on dirait espion faux moi si na so va offrir vraiment ça na souci budget mobile ne ba mata ba kende liboso on appelle ça périmètre yo moi lelo ma balle quelle balance nga so la tia la c'est banque sangate ma balle belé la ti balias ya mauvais na miso bato zoko salès pour banga ina vérité bombi désordre ya nyama mais ba yako to fa na msu bozo tshora njoko ndi bana vraie vérité ko le ka alliance ezangi ne mbongo ko kisa po ba honorer mais na mitema bana bolingo kitoko ko le kamera to bag na kisaso boko sa ni trop yomo na vie ekenge comment mo bala bala azan ba sa pembeni ngade so ko bala sa ma pembeni en tout cas ou bien moi je ne linga ki une erreur ou bien na éviter on ba le corps aveugle so aveugle ça na moi si to mobile mukwa kene église va délivrer à moni akomona ka saki erreur to bolingo ko mata makasi ndé yango problème na te ça comprendre mais na vie maman zonga giga kimia libala ezaka na mbongo te kimia libala ezaka na affection de beaucoup te na mobile surtout mobile olinga maman ata beti omba atando ko saka na tata na porte ndako ata peso 2000 francs ezaki 10 na futi nde banyongo na tepeka na lelo bula ya loso zo ne mbala pesa moni bolingo pesa ça te so ma confiance mobile no mona ka santé zoya pani ni olinga ki na vérité mais côté olinga ki te maman combien de mabala basi baké mabala on dirait mutanzala apona biloko côté souci kakalia tant bando tona ndo timbeli ba défaut borele kay mumba nga moni kwango ezaki robela te mais comme on est na demi-finale opena rapport olena nani mabala mingi olanda mobali na mbongo na ba famille so batindo na loenge asaka na mbongo linga mo linga ki ete na kati libelo komona berere no mona mabala bimisi bana 5 mais moko na moko so ba la répéter kaka ah na sale comme ka kasho ba kangele ba boka kadi moi pourquoi pour ça que l'on est sengoté maman zala laisse na vie linga motema no tindi pose à qui bien ata famille beti libaku koto ko kene so sana bo sembo ata bo lala kama be ba ko ma santé no ko toucha makate pour na repese conseil moko mona vie et loko et to mona encore valeur konuna so za ki mbongo nde ba patron ba kufate konuna ezaka ki motema na ndenza mbacheliyo okoyo moninga na quartier moko tangaka mai poko mapana nga mabulu ko dinda okoko na pana biso beto vandi mbulu ebeta oyo dushini etangya kuna nzako to che kope comme le roi Jean Nintendo côté kope cha base kuna cha likola TV boka ebatela mai parce que TV ko za audio re dio te ko katana to fa na ndako mukemke mo côté bien mukemke bando konta okoma l'examen le roi chobo tak kuna kima abo matiri ko akiti kuna bongo bana tu ba yeba mona wali ko plafond papa ndako kama setala bandako ze mona ngamo mona pola mbula libanda bombe na pola mbula kena pola kina kena mona mikamuse kuma wa nyongo okoti na ndako ba chanja kama on dirait je kota sa kuna bebe bende kote kiu kote pe maile kimi tindike kuna kuima na komi kote porte ndema tiki ya bunga poko tone tole ya bien tala ndako na biso makamusu sifo mona mama na bana fri bambula beta ka misibiso tolala ba misu bana dega mbule to monike yindi boy ko kimi sa bilo na ngomba misu balala kate so ala ndako na bango kitoko mwambe so ala ka minkom ke misu musu so mbule bana ko motela mina ba onde sarasini kwela ngale lote ngamo clair akonimba te so mbule kati te tala to so mona makambo to sana ba nyongwa pongi na tala mboko to formande ba guerrier ya moni congolais seke kuteska kimia attaque Rwanda attaque Congo atoko ke na Syrie moninga bako bwanga na Syrie côté bazo kufa tongo tipoko ngana ko tika na zonga te côté bombe zo kanenga na okil pas bien na avantage mais ba bombo ngana mwana Congo mais kuna babaki tokeino na mona Bachar al-Assad surtout quand atala mboko foye sala ndeko vie et apete meza kaka moni mama ko kondana ka bato parce que na bambeba te batu misu ba ko kanga mutema munene lokola yote mutu mususu difficulté vie ezaye te imposer ye mibala lokuta to tonde bele mwana batu nzela classe kosa yo botie mwana okima fi wana pepa na bango confiance si là si ko pa pese respect la kasute ce que mwana na relier nini ngo koma na echel fi yo koma ndumbe azui ba loka ete passe ya vie muninga mobile lokola yo nda kosaka alandaki maloba sukai na ba $10 na bilama ndeko lata kwa musicien kosaka na kobeta concert beta mapete akwena na manka na moko kosaka na sa vrai joueur na match ya quartier bako kangete njonga ne pa buka mingi fouteur atembe amukebeke ka jogo
so ba ba ke so kama sine ko tala on debe sa baninga ki botika ngana sopa bino on te a sopa ya beta na vita o kala te fa ke leopard wa moi c'est hey et ya mise o goyeba pasta o mama le ko ça mama ba internet moi c'est dans la kin koto mobile na poto ça maman aussi ça tate ça souci à ko nga ko longoni siko so mona passe nde biloko wana yo mona visa na patience na peso conseil mingi bazaka soka taza na fiancé na moko awa zo ke malema nzamba ko fungola ba na 2020 amonika mutu moko apota bengi surtout bino toleka na media boy ne na leli yo tombala na Paris o zeka Paris o kati ya kisasa soka kutala ko mona kwa neti na bininyo pesa la pasta ya bolingo pe bolingo lingana bino mama bolingo salaka na ngoza est-ce que yo mona te mbwa mwasi ata ba mona te na mbwa mobile surtout mingi ba mbwa bakola pa na bango moko mbwa wa mona mutu musute comment mkolo ko bimane ka to bimina porte bake mona ka mbwa mususu tala nde bakoma kana affection nde bakutana kala bango baza na harmonie ko le kabiso omuna bazo saka na bosse ni kena ko swa muto bamba na zelo alandi mape miki aboina ko yoka yo alumba na fanda kuna mingo pesa ngani alandi muningane mbwa akino sitko ko musika ina komyawa akomoso mbango wa ko kosa gangela tu penge na ko bungie tu yala amour pe ko tanga na manger parce que bolingo awe za bongo te mama na fungo le vrai bolingo ki sasa ba manka o zo lingo na profit ndongo za boy mutumba so so chili to e pecho pane no so ba $20 mumba zo ko fond pa mwasi mazoko so na ko bala yo mais mutazo na ko so ko fond pa na yo ozo mtande bokwa na manka pa ko sa baloka ngai tala ba famille to ya o ete ya biso famille mususu ko tali mo no mutali okola na makasi ya nzambe ozo za makambo mi kango ke loko mo pesa tane fils ki tala okoko sambela te conduite malamu nzamba pamboli yo ça aucun d'église na te yo vrai ezangebele usuzumana kaka ngakoma nga oyo ya dikamni comme ça okomi kwa 2000 liboma musu kuite banake 5 ans sala mkali na drink tipo obatama na nini dikambo sila kate après kuite kozonga parce que ozongi obali susu okimela wapi komi jambi ka pe passe tala batinde bo batama bo leka mokili sima mukongo ndire bo ebanite ngana ko affronter difficulté à vite eza vie na senga mokilité bachanga ko cha liboma kuta sila ngala porta kufi ba ko tika e mais pourquoi liboma sa moni presque jour mbanga ki marape afingi pe anga tutanga pourquoi liboma zongi amoni ke danger ngo na pesa ba périmètre na vie contrôler ba pas ndoko nanga conseil na PCO kolenga kate chok soko lingi o réussir kota na misalo baninga basala ka oyi binisaka 100 francs o azaka courage na quartier boya ka ba copité jamais la lanzala biso nde minene babe on a kopenga oyote masanga na Londres bobo mona na Paris j'étais yo sur ba Paris tikena na hapo kama kingasa no senga ba tuba congolais ko lisa courant apa ba kena ke no saka na Paris ngo bana ba fresh na match à quartier ah ko kitendo ko kana stade neti moko na match à quartier ba atai na balle ne ba chaki réserve mais na stade zo senga za titulaire tala batu na degré ndiko nanga on a nous lembele maman vie et akwata omoni poto partout mais c'est là qui ça na ko kele 3 jours na Victor chef zo des bouteilles bo chai présent poto ça mon moko yango mais na poto te kuna so komi babeta ka siffler kwa na classe soko bandika na machine po kata na taka kuna poto so babenga ta na téléphone soko yambi mundela monio infraction parce que kuna ko na essayer ko kalite bongo kuna yo mande basaka na mboko na ifere za kapete mali liono so bima na tongo mama no mena compliment zela o si sa pacha kinini mini o sa ta na ba no ba vérité et tala bagari ya vie e bandi na bisote depuis banyama baliaka ofele tuna tous les nyama ko banda fourmi tira mine nyoso batonda kate mikolo nyoso mais ko les spécialement bango ofele ndege musa sala ka pa tonda fa ndo tonda ti kota maluku et l'on a tamboli démarche pe kuna kome bimi journalier na nzete musu pa kuta biloko mathématique ndeke bimi journalier taka ye mwano akuti ba benga ba pigeon faut ça la boye pande na poka mama na sofre combien de ndeke qui ça c'est comment que nous na braza la timber qui manka vie facilité ça raté côté na mouvement bisoko zelia ko pesa lelo ba ko pia to tamba na komba batu donc moni pele zabe côté na terrain ndimo chola manzamba sala mais na vie pe
za bagarre bagarre ni esprit côté ça c'est grand ça la non abatu nyo sauter côté ka limité côté la batu mama au sambwa combien de bantu ande ko na bino propre likolo bango ba bonga te ba komisa baninga ba boy tant soko mwana mama ye na sabi na mi fia bimisa biloko nyoso mwana ya na ngako sala nzoka nde boy ba ko le fufu ofele zela au bandi na bilamba aussi ça qu'on appelle les cas de torsion couleur na bango tamu la le l'église ozo tena mtema ngana baby komba yo le ki tant aussi si le cas kuna ya bo pese ka mbongo kende wenze basi msio mbonga soso pona confiance ngande soso ke soma na suko makana li kingo apena suka tala tiki bazo tiko na roka ba lingio ndio ki voyage à train ya pese bango so mbote na mama oso mama la mo ya mjuni ninyo wali kwa pasi misala tokotala biya oyo okoyeba sakana kwata awa tout terrain o matabiso zo finaka mo kongondrema ya moto bise de nate chauffeur zo tamela kota mabulu ya tina ko ndokoma ba torsho kuna boy bitambo tambali ko fufu na ko matasu biso te okomisa tala pasa ko nyoka misani ko kangela chauffeur bitambo la tambola na zeta la Congo yo to ko pikwama so sakani tala zama pambola na tala na sabino makambo vrai bolingi makambo tala pesa vino dignité yo moni batando ba koma na vie méchant so tiki bongo ya fibi ana inae ngana inae akembisa otro bitambo atambola mususu e pa mno bana pombe kuna keto kama mabulu bitambo atambola ya ma esiri otindo na français pas bongisa ngonzo ko komi boy va faire seulement ça hein? Et tu vas repasser aussi hein? On a souci le comme ça bon et coquille no boko passe au yeba vie maman fait sa vie non dignité vraiment na lela bino tout fort Basta. Et là, on monte ba moto, ba oyo ba moto mikolo. Et comme tellement ba moto ba otambola sou bien té. Et puis conseil nyoko pesa ba maman oza bana na yo mais o matsa bongo moto ba bana belé yo ba. Et là quand maman le bi bien et comme ça mais ba ça la rappelle ma bête pour na difficulté transport. Tantôt na modèle ande ba kinda pressé ba koma. Mais yeba ka maman les appels risque poser sacrifier via bana. Moindre erreur beaucoup fabino nyos. Mais moi pas na pexer ça pour transport aider ces pas passe. Si il faut que modération, on a mati moto, attache chauffeur à qui n'a pas boité. Ah bon, tambola malé to la nana. Ba chauffeur à moto ba na berere belé. Ba goya ba moni ba camion télé me pesi feu rouge. Ore ba te ba ninge za liboso, yeso ka moni vide wa na ko le kanande ba kinda komibo. Na bino pe ba si ba to tindaka. Ngana moni na na retard ba se la makuna mbai na ngai. Ebe na retard no ke ko ndebo kufa ka mama na pe so conseil. Na vie faut aller kenge makasi. Eloko eleki yo moko ezate. Maman, batu mingi bakotisa mabele, bango moko basengi liwa afa baboma bango. Likolo ya pressé na vise ale kenge. Et puis na kamaka ninyo kolongola nganga, o seka, o chola. Na ko changer ngate na senga ngamo te mutu na senga ko ya mukili. Nzambe nda changa. O na sala ke za place nzamba suki singa. Soki za pa na bino salité merci mais pona nga e bimisata lipa nda kubana balia. C'est ça. Kokola na biso to ebaka te mais to laisse rentrer chaque jour. Ti matin mais kokola na eba. Babenganga petit vieux ya na mikamwa ngamo na tagi tatala mikolo nyoso tina kola kana ebite mukomsi na moni suka pembe na be o ninyo bokindo bika tentini ba ko changa na mutu moko na butu omon ndiango basi vie eza nzambe nde ayebi biso nyoso kokola na ebaka to kola kana ba photo soko zi photo ya kala na lelo nde différent ne mabunde ke na ko tetuka to yebite ya ko no pesa conseil mama nzamba lingaka biso courage tika ko michola pesa vino valeur Zwa vino au sérieux, salo zo sala taba choli na suka soko zambamba e futaka. Komi le la kate na vi musala nyoso ave pesa isengo e pesa kana numbeba. Au moins na kwa banzube. O pe na ko biso nzela banzube nde bomba ba manga kotela. Nzela propre bomba ba manga te. Po mutu to le kaka za misu dikolo. Na viso ndo resir kende ko sele loko betse batu mabaku mais ça na nzela malam o pi anga rezo na suka. Mais ça peine konzo po mat. Po ebele ba luka ba soka mbongo mais ba bi ko batela te. Au moins na mutu chaque juste staff na bar prêtre pas za courager mais tala ne konzo manka. Alors bela malade muke ba commencer les cotisations de liste bembe tala muto so benga liwa yo moko sabatinda ne risque car na bar ko beka ba retour le mbon dira koka ne ne senge ko moko asalo ko langa akanga kanda kuna sete mena bar tala bela ba fongola aloko tawa ne ba risque ozol ke mashaka don kamuni bambeba na ngati zo compagnie nga base foko yeba mukili ndenge zo kendi
totona monde moko température ya monde comme na degré moko c'est mati partout mututu ezaka na Afrique te même na ba poto wapi mututu comme kana souci amona clair so comment na clair amona modèle nini comment na clair mututu ni azo pour ça et simba pona e ko simba ezaka na ba principe tchela ma po simba et ça peut être ba chaque fois le loyo journaliste mais nzela lequel peut bien journaliste osala kité hein ana makama mona tikena mutema ta komina ni kulongwa kaite amona ba monambwa kutambola makolo tikena na kopesa biso ba chola ba seka lelo e rembourser akompa mwana lelo na miso ba tunyoso e bocheka mususu pe ndo mona tanga bonde la so mari tika boutique sala et simba kati akota ki journalier ba chola ba seka papa lelo place en sortir la dis-moi calme donc na vie yo moko za kolo yo avant mutu mususu ya kokoma ndambu na yo ndambu na laxini mutu mususu va pesa conseil yo moko kolo yo et puis exemple comment yo za na ajo ya kosama makambo nyonso batinda ka ote mais ce que yimbi yana ne pesa nga conseil ya yo ça qui aveugle ça va no vérité bo chefi kaka bino moko ngana ba chaque fois ce que zo simbate na komi pesa ngamo ko garde fou na boy secret na ngai chola mana batu pona engagement na kendo so le kinga kilo o komi na ndako ko futela te ya ba minene kaka likole sengo na futela kuna tena moi kopo betaki ya mbongo bimiselo mbongo rolu kata terrain moko tongisa ou bien au sera moi eloko moko botin umikana na bon marché na ma campagne na ko futela bandamu ndamu o yo zo futela ba zo mo ko zo tambola mbangu na place on dirait zo ande pine lo kwati bele se toboka mpepeza sila ndamu ndamu yo le kasima baba ya za na ma campagne te na longwa wana zo kosa to sona na baer garantie sila mbongo sila luka vi malembe tika concurrence tambola ka soke simbe simbi nga soke simbi te vélo souci ya moteur ko le kinga na tamba tana vélo po vélo na moto baza bandoi na kosi o mo nga vélo na bandoi po simba ka vola moko so sa no kwei ne so kwei moni bandoi où est le mal na koki moto tala na makambo par amour ngaso na koko simba ba $1000 tena zokata $10 na ko changer tena tala kata ngwe consolenga mukemke na na 10 na nyokola basha mapa na kodefa na $1 mona za nango ya kala bapesa nga sama ko beba metrela kota mbima loko ekoka so ikanzela mokate le kila na bombo loka na se wana aid na kana vision na ngumbi na ziko temo ko saka 100 na poche likolo mana changa malewa so zo defa follow na vivacité mona ke mbongo yi changa lewa wata say mama acha ya kombe cha nyoso cha soso chao c'est combien 2500 toi va checker pas pesi 500 mama OK change me on a $, et na tina kama change zo ya wa tipo balu kanga yesena zate e wana zate chez ma vie dala et ça que to ko kato zala so kite okodae okobena lobiana de base ndeko na tuka likia OK to komi d'ailleurs ko chiter na émission na biso Pastor John question na biso suki ezabo Pastor pesa batoli a pété sur mamba bala moko ba conseil Pastor bala to Pastor ayi moko te ko bala tu ko mpena ko zana bala mena na bana tu ko mpena ko zana bala na ngate makambo sebeli donc mukili a compliqué so na bi compliqué mukili zana makambo moko maman ko tu ko comprendre te donc mukili moni na ba chaque fois vie est très simple mais ça kaka talaka yo moko za yo moko mozana kaka comme zo za likamuna moto yo moko nanu bakokisa yo moko mobima motombokela yo moko comment jour on a comme na fièvre nazana mutu te mena komi kilo pona bima na coin on dirait ba simbanga mais quelqu'un nga soki simbi na zango su normal ce qui fait il a dit essayer la formation que to ça biso moko te to ya to za guidé par quelqu'un mais to bima loko biso moko to so représenter biso men nzoko nde ba mandat biso na mutu na to so compagnie kana loba yo mon il faut faire attention na vie makamna lobawa okuti ko comprendre te confiance ezala kaka na bolingo te confiance ezala makambe belé côté pe na ngalo bango te po eza o ayebi te mais nous c'est ça ka challenge na te so comprendre maman mukile za très compliqué est-ce nga pe na ko tunu obala te nga bala yo bana no te ya tant tu ndezo ba déjà à mon ani déjà na te so comprendre et libala compliqué mabala monsieur yo ntima bala so ba benga na balingana musuka tana miso batebele batanika na miso ba signale ki maboyeba manka na te so comprendre système de guerre vie ngo na base so comprendre na vie faut koyeba et puis na on peut se conseiller moko
moi na mukili ndenge to ça na boité to bota bana ndenge to so bota mais bota bana peut faire modération bozo bota mikolo bi bota ona no bozana bango fufu ba wela naka engana ko za mukoko ite ngaka mukila mais oyo na mususu mais bongana bango combien otinda ko loka pépinière ba soso kwa kaka mais nini ko bandeko vérité ndako ta mukoko li ali pa pourquoi tala même pourquoi na ndako comme jaloux ndako pourquoi on sentir que na retrouver ndeni bana baleke bele mukoko li ali pa ta boka zuka mais non tu vas voir ça là ndeko nanga na pesa bien conseil to boité bo charger bana avec modération mon kate ce que l'équipe et tchaka batutu ba pante nga mona ki moko mwana nga kola ki na bien mais ko koma na tali kos pour l'équipe mabe di manka nzale ke de misali kosi ta mulai baloki était manque aller manque dada donc il ingrédient yo sanzoto ma o ba ba sa ke sima moko l'équipe tale bela zelo mon ndoto ngo etage ko kweya faut ba ko sala donc c'est bien côté technique so ça ba ne belé bokene mboka moka senga papa na senga bikene mboka na mboka ozales bozala kimia bokolia très bien kolanda minda kisasa te boko kufa ko talo ndire baloki bino te pour kisasa mikolo guerre au moins mwana ti 16h30 azomande ba ke somba pondu na l'air wan soka le lipe bogogoli botika mwana lela mwana bakosa kata na moi 200 fois somba lipa sala boy bino pe papa mikolo mitema makati so so pesi mbonga wenze mwana comme le mwana mutu msundo zo bomba yi ata mwana na desa ka laisse surtout batata chimbo ba ngo pede sana bana te pe côté manka de tige fauché na mwana rango trop mwana zo kula na papa mwana tout mwana zo trapa ka o yangai be ba defsanga papa teza papa nanga bokota bana ba rankina avant mwana 8 abi ke papa nanga to za keba aussi msanga mwana ba touchité mwana zo kama bana ba ma ele poto sene un moi-même dimanche papa ati nakamika kota fufu ata leli papa na nzela galeti mawa nazoma makambo paramu tala droit bana botike sala dans ce par natateur si bana bimina bango ka c'est un motif ko kabla bango ba biscuit maxi ko bare mwana maxi za 100 francs yaga na wana poko pesa mwana to mwana zo saka na ko ma député pa ba masa na ye ba gogole soutien ko katela hote ya gogola ki olobi moi ntanto beta ki match ya buka ki na monaki so papa bina pesa na biscuit ko pesa uyete mwana komi na garde mwana komi député pa baninga ba komo contrôler et ko baninga komo rupe ba komo c'est le même sécurité tina match ko ba caméra ya buka ki ata na vidéo nga na buka ki ka muke au katela ka ye mwana super bino nyo na basi ba pesa mwana ta 100 francs pesa to soma libanga mungwa na zanyo nga mafi 100 francs to ba sana pilipili mwana na mawa vraiment na oloba par amour. En tout cas, nous pambola. Dans les labos tout fort, vous s'abonner à la chaîne Radio Télévision. Vraiment, il s'appelle Mbali Bosote. Notre frère Nabisio caméraman nani François Numbi. Vraiment, dans les labos fort, nous sommes Nabino. Pour ne pas que Ming Baso pas Satina Mboula, oui, Moussa Nangango. Ah, nous m'attendons pour ne pas que oui, les bébés Babenganga. Parce qu'il fallait pas tout ça, les points, c'est un bino boyoka et ça l'a bien. Vraiment, dans les rabino makasi. Ah, tout ça, na Mamboula matanga, tout ça, na période ya Mboula bino boyebi. Vraiment, vous appelez ça ma pamboli. Vraiment, dans les labos forts, vraiment, on a habité. Numéro dans le 084 75 18 112. 089 52 82 44 6. Vraiment, on a pris une botte dans le Nanga. On a zobanan nous. Kebam, mel parfum. Où est-ce que René Mikolo na poto? On ressemble à des gros tons en détail. Parfum original. Et ça parfait ndenge mona bobo mona kana ya zanango. Donc on peut savoir le numéro la semaine la prochaine émission. Donc il MEL MEL. Donc en France, il y a plus de gros en détail en Afrique, en Europe partout à se fournir. Si vous s'abonnez bien, maman quand tu jusino batika yo, il y a pendant tempote ou mela dada. Il y a plus 44 74 24 02 54 37. Wana quand tu jusino. Na pesi mbote na yemoko Zino Safela double na c'est en Afrique du Sud. Na pesi mbote na ndeko na ngai Aimé Luemba waza na congé mikolo mwana Londres. Na pesi mbote na bino nyoso bolinganga surtout yemoko numéro 1 base tolia petena
France, William Anono na Strasbourg. Il y a une communauté. Tu moi tout le côté la bango pour nous. Est-ce que vous connaissez Poto? Poto que je suis en retard. Ah, bien vous avez normal bas. Et puis je me toqué na Poto tant que je suis en retard. Tu m'as comment remis ça du petit Poto. Et ça quand mi balenti batignos. De votre manière mal à l'aise. On pas qu'il y ait un voyage. Donc une église où tu sens que Poto va se les prières à mon direct c'est pas délivré. Mais si vous avez un bande à Sundoli, or bango ça voyage. Ah, bon tu es là quand tu vas venir partir, peut-être que ne voyage na souci. Donc il faut tirer à l'aise. Voyage en bande à voyage à Poto ça voyage. Pour bango tu vas tirer ça. Hein donc na vie base nzamba pambola et puis bino se bolinganga na boko tanga ba kombo po boleki ebele vraiment ba fan club nyonso oyo ba wapi nzamba pambola vraiment botikala malamu de tout la prochaine émission. Merci beaucoup, Pasteur. Merci beaucoup. C'était un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. J'espère que nos batoli a pété. Et côté, c'est qui s'est été mes amis à solo. Mettez ça en pratique. Là, je dis un grand merci à mon boss Emmanuel Djanga Samba. Je dis aussi un grand merci à François Lumbi na ma caméra. Il a ça qui va image. Malgré moulatant, aime les servants, aime les servants, bino, dodo servir bino car malgré moula metosa toujours wana. Un grand merci à mon manager, Madame Nadine Bokudaboyo. Un grand merci à Vegeton Zigalo, Charlie Adjanga Star en couleur, Yaouli Moucheni, piste 143, Code Yamboka. Un grand merci encore à Issa Matos, mon vieux. Je te salue, je vous salue vous tous. Je salue Kiteng qui bouge. Je te salue, mon vieux. Un grand merci d'être tous vous acquis connectés. On se retrouve pour le prochain numéro. Ciao.